Mama oyo bozali komona aye kobakama na mulongo ya les trois farceurs escrocs Mabiz, Apo Salimba pe Ben Luzolo. Ba oyo bazali ko détruire église kimbangiste na nzela ya radio pe télévision na bango ya Sony Ratelki. Alobi kombo na ye Marie Maleka Ndundu. Autaye kosala interview na Ratelki, radio pe télévision na bango ya Sony. Kuna alobi Angola ni nafandi mwa mingi. Na Angola na bala kuuta na Lunda zoko na Luanda pa ya papa kabu ya Paul. Bon, toyebana ki ndenge tokola ki na mokoto. Pa ya papa dangenda. Tango so papa dibu ya Paul. Aussi notala ma média, il pas payer mo basa auto kama ki azali chef sur toi. Est-ce que oui, je suis pour répondre à ma critère auto benga chef sur toi? Te, attenda mozate. Ni les autres qui ko répondre te to benga chef sur toi te. Bilembo ya mabe makasi po chef spirituel ngai na ndako na ina mona nguma bimela ngai yepa biminga na sutiki albinanga bana monga pe na tikali kimia tango tongo etani alobi makambo oyo ya awa tango susu nguma za jouer oyo ezaki nguma ya nguma penza nyoka ezotambola vimbili bumo ezotambola zokeli lokola ka senti simoko elamu singai na sutiki tango na fongoli misu nde na moni nguma ezongulwa libumu yako vimba tana te mbamo epe ayeko bima akanginga muno ngape na kwa sokolo bate tango tongo etani abina ngai tia ko beta lisolo pa mutu te so ko beta lisolo pa mutu wana matani yo alors kwa iko lo matani ni kukufa do so ko beta pa mutu kufi tango mutu lomino ko wana matani yo o fo bangati o bang marigoza na nzambe no me na za mutu ngana ko bangi para ito zalaki bandeko ngana ko papa ngenda yazo ya wana tango ya mapesi ngai tikabi na mbongo abikendo bana ko debile po mbali akufi kiko fanda ka boye eza pasi outi na guerre po na zoka pasasi na guerre ya wish tango ya mapesi ngambongo apesi ngambongo $1200 abikende so komi na Luanda ko bitungisa te kende ba ya grand frère usunga na mtu ko na mona kae tozalaka ni bien so na okima ndenge nini yango pe na kumanga affection so na uti Lunda na ikuna pa na ye so pe ko lia so ko lala na lali me biloko wana bana ko mona yango ya chef spirituel te ngai tango baonde ko yana mokoto papa bana ko beta biso solo mabi bana ko bombela biso te biso tozalaki da tokoli toyeba ke aza mwana ya ba kisolo kelete yango tango eyinde ko migrave tango bamuta bafani singai batuni babiyonde tata mwasi bapo ndobe ngo tata mwasi fai oyeba ndamba makambo yo tata mwasi mutu oyo aza ndenge nini ndenge na botu courage na bina kombo tama pa molimo sato na lotuma bamuta college ngai na yebike muta polo ayaki ba papa na minu na yi joke ne poto wana songa na tala na ngai yango te metango na lobaki mabe wana amona kango mabe asotaki akakaki ngai na nzoto to bla kangi na nzoto ngabe na supportaki te ngabe na simbi yeti ponga bla na mosinete osimishe sitwe na simba ki ye na to po ye ndeka kangi nga sukinga na tikaki anga obeta nga makasi me bambuta bazalaki wana ya ngamu na biso baweleli ngai ya ngamu na ye kuna batiki ye po ye abeta bo bundi pimba na chef sitwe to bundi na chef sitwe ngoba bota to simba ngelo bani ko bunda yangu wana ti ko tango na kangi ye buto na ye ekatali kasi to meki kosala investigation to tuni batu bakola na mokoto to tuni bato bavanda na Luanda kasi lungi oyo baza koyeba yango te lelo toza koloba boye ezali le 25 août dimanche le 25 août papa Paul Kisolokele azali na mission pastorale na province ya Kabinda kuna na Angola nde lokola moko ya ba correspondant na biso azali kuna elongo na ye Vijo lelo tozali na Kabinda mi papa zoko makalate na Kabinda so ezali collège bazuli pona papa no bato basala susu bango oyo eza misato voilà
Lelo toza koloba boye ezali le 25 août. Dimanche le 25 août, Papa Paul Kisolokele azali na mission pastorale na province ya Kabinda kuna na Angola. Nde lokola moko ya ba correspondant na biso azali kuna elongo na ye, pe na délégation ya bana ko récupérer ba mouvement ya ndenge na ndenge. To meki ko benga ye alukela biso ba mama oyo to ba jeune kimbangiste oyo ba vandanga na papa tango papa salaki 6 ans na mbala liboso za na Luanda. Manzuzi biso tuwana situation moko ezali ko déranger biso makasi yoza yana biso mama na biso to fa na otango mulai na mboka Luanda. Uti komona mama moko mikolo nenga zoleka na ba video alobi ya vana na Luanda. Bino bozala na Lunda, boye Luanda, boyebi eske elungi ya mama wana de loin ou de près. Bomoni yango na Lunda etange kimbangiste to na kati ya paroisse ya biso ya golf. Na komba tata mona pe molimo santo en tout cas ya liboso na regretter mingi po elongi ya mama wana biso tofandi 6 ans na papa ata mokolo moko te tomona elongi ya mama wana toyebi ye te tomona ye te oyo nyonso alobi wana en tout cas toyebi yango te biso na résidence nde tofanda na papa azalaki na résidence biso tozalaki na bandako na biso tozalaki kofanda mopaya ni mopaya koya tia monka ndenge utolo ba représenter pa tia monka kolala na biso na ba chambre na biso tozalaki kolala ata mokolo moko te mutu mususu akota na résidence ya papa alala totikali komona likambo wana te oyo tozolobeza solo po fo toloba solo nde comme ça mutu mokonzi donc oyo tozoyoka eza mawa mingi to regretter nango po mama wana toyebi ye te toza bandimi biso tobengami pena bandimi alors mondimi fo loba solo nde okomisaka mutu liboso tata nzambe mais soko zoloba lokuta eza zelo mapa ya zelo na monoko na yo moyebaka ke ata eumeli mikomosusu tongo ekotana lokuta ekendeke noki mais vérité yaka malembe ata lelo tata lobi te solo ekobongwa na lokuta ta mokolo moko te lokuta pe ekobongwa na solo ata mbala moko te moi ata mokolo moko te ekobongwa na butu ebutu ekobongwa na moi te yango wana donc to regretter mingi mais problème ezati tozokende pai touti toyebi mais pai tozokende toyebi yango te mais mama wana mama ndenge tolutolo ba yo tambolema mingi Luanda balunda ba place belé même na paroisse ya golf de loin ou de près même na kota Lunda oloba ke non na elongi na mona ki yango quelque part rien du tout ata mokolo moko na mona elongi wana epai moko te biso bato nyonso ata kutu 6 ans papa de eleka bato nyonso toyamba oyo tozalaki na bango toyebi bango ata mokolo moko tomona elongi wana te ata mbala moko te toyebi ye te tomona ye te ata mokolo moko te oyo nazoloba eza solo. Mais maintenant c'est quand même na Kinshasa ozana bandeko to nini mutu mo pazo mona na teke soka yebi te nga naza mona Kinshasa ona ya Angola na utana na Kinshasa me elongi wana na yebi yango te na yebi yango atambala mo te ata mokolo na mona ngo te na yebi yango te na komba tata mona molimo santo pamba yingi naza na kosukosu na répondre aux questions oyo mama oyo soki komboni na peso na soki mama Marie nazoyeba te soki abimeli wapi biso papa ntango azoya na Angola na 97 na 1997 biso tozalaki babebe te tozalaki na bamama basama bala papa yo kokuta biso na golf toyambi papa na biso asali 3 mois 2 mois azongi Kabinda ntango azongi na Kabinda aye kosala mosala na église oyo ya 3 oyo bazorenye nango awa pembeni na aéroport ntango basali misala wana batata na biso bautaka Brazzaville tintsana makasi esalamaki bato bautaka Luanda na bato bautaka Brazzaville bakutanaka na Kabinda na église wana ya monene wana ya Kabinda oyo eza pembeni na aéroport papa moto asalisa mosala na tintsana makasi esalamaka kuna kolongo balongo wana papa azongi Pointe Noire ntango alongo na Pointe Noire azongi Kabinda Yesu Luanda mpona 2e fois oyo avandaka na biso asalaka na biso 6 ans ndako oyo mama oyo azokumisa oyo bazali kolala na papa toyebi te ndako yango ya butu ya moi ou bien ndako yango ya butu toyebi te ndako wana soki ndako nini
po mama oyo toyebi elongi na ye te toyebi ta bimila wapi nayebi te baba mayingi soki botuni batalunde po biso na Luanda awa toyebi elongi oyo te toyebi yango te atako to moto akokosala moke akomi monene nayebi elongi oyo te toyebi yo te soki obimeli wapi soki oza ndoki obimeli wapi mpona koya kosujare image soki bafuti yo mbongo oyebaka ngo ozali modi vi na yo mobimba na bana na yo oyo kobota descendant na yo mobimba ozali modi mpona matatoli ya lokuta oyo nga nazoloba na yo matatoli ya lokuta oyo osali soki bapesi yo mbongo oza modi puisque oza lokuta oza lokuta oza lokuta oza lokuta nguma oyo lobi mpona papa yo moko nde okobongwa na nguma na mokolo yango oyo ekolingama yo me papa za nguma te mais sikoyo yo mama ngo yebi ye mpenza na golf to place parce que yo mpo ozala mpe place ntango papa pa ebana basi banda ye kozala bobokola mama wana obie bomona ye quelque part un jour aye kotala papa mpo bino bozalaki pemena boboyebima mama wana en tout cas natikala komona elongi ya mama na ta mokolo moko te nga nakoti na Luanda na 2000 ndako ya bapapa ezali toujours tango résidence ezali mais bapapa bazaka na bandako na bango oyo batiaka bana na bango oyo bango babokolaka jamais tolala na bapapa ndako moko na respect oyo bapapa balakisi biso jamais totikala kolala ndako moko na bapapa toujours papa tango asali résidence ezali mais bandako oyo ya bana oyo papa abokolaka ezalaka à l'écart tango biso nga na 2000 tango na ye papa lakisi ngai bati ya Monica bandeko na nga nyonso nakutaki na résidence na balakisaki nga directement na chamkwali mais jamais papa lakisa ngai ke na sima awa eza na ndako oyo koki kolala jamais ou bien na kata chambre ya papa ou bien na kata ndako ya papa ezaki na chambre moko réserve mpona ya bapaya moko boye quelque soit mopaya ndenge nini papa au moins apesa ye studio alala soki mopaya wana uti na poto peut-être akoki kopesa studio alala enoke na kati ya ndako ya papa me na lokuta oyo ozobuka mama na yoki mawa puisque lokuta na yo ese ntango akobuka yango ese sili donc na ntango tokomi na ta ya vérité olinga kosala yango ntango résolution ezalaki na moto ntango déjà si toniati résolution bapapa bakomi na ntango ya suka mpo basangana yo siko ozobuka lokuta na yoki mawa puisque mabe oyo ozosala ekozbanda na yo moko ntina bana na yo ntina bakoko na oyo toyebi ye te totikali mpe komona ye te na golf totikali komona ye te azali nde moto alokuta demo mais demo ndeni mpo bapeti ya Monica ofandi na papa depuis longtemps ndenge nini mama wana koyi koyaka mbala moko alobi ye abandaki kouta Lunda soko aye abandaki kovanda na ndako ya papa est ce que yo kokoexplike biso parce que yo moto obokoli biso nyonso yo moto obokoli biso tolingi nano opesa biso vraiment bavrai information sur mama wana nayebi ye te ndenge tofandaki na résidence totikali mpe komona elongi wana te bana nyonso tozalaki na bango na résidence na oyo basi bakei poto na oyo totikali na bango na Luanda toyebi elongi ya mama wana te toyebi ye te awuti lundo yanga moto na koyamba soki awuti mopaya ye papa akopresente mpo ala na résidence akobenga ngai mama tia mama mboye aye awa bolakisa ye chambre totikali komona mama wana te donc moto ata moko abandaki kolala na résidence te to banda olala na bino bapaya nyonso babandaki koya biso tozalaki na lupango mosusu na chambre pale na lupango ya ngambo papa azalaki na résidence donc ata soki bapaya baye bandaki kolala na résidence te motu moko alali na résidence te loba kaka bapapa soki bawuti kisasa poto bakolala na résidence mopaya pamba totikala komona ye te mpo balala na résidence donc mama wana oyebi ye te toyebi ye te soki awuti wapi toyebi te kaka lokola balingi kokosa na nkombo ya bapapa kolongola bapapa Valère yango wana kasi likamu na likamu eza na ntango nango tozali kokende molili te ezali moye kobima mpona kokonfirme lisolo ya bamama na biso tokozonga na 2016 ntango papa Paul Kisolokele azwaki décision ya kobongisa paroisse ya golf moko ya bakorrespondant na biso atambusaki mikro na ye mpona kozwa baimpression ya bandeko oyo babandeki kofanda na papa Paul Kisolokele na kati ya paroisse ya golf
Lupango yo etondi na histoire. Lelo, tokomona omoni siko pona ina la okanga mingi ba photo. Oui, parce que na yebaka un jour aussi là. Alors makanisi na ezali nini lelo? Makanisi na ngai ya lelo na na esengo moko pa date na mutema na ngai. Pona komona eloko yo ezo sala momukola lelo. Po lupango yo ndenge tozalaki na 6 ans ya papa. Na ndenge papa zongi ayoko kutango. Donc lupango to ko lobaki komaki nkele pona kotala mo. Mais spirituellement makambo belé ezalaki parce que bato ba pesi influence ba pesi lokumu na papa na niveau ya bana basi kozala mwana résidence mais ezalaki likama mosusu. Oui, pona wana nde penza ezalaki eza ya solo puisque pe sambiso lupango peut-être ngata ko tuyo ka papa linga yo ka sango ke lem so ba tekiango. To bunde lupango na bandenge nyonso. Mais tellement ba mona ke bana papa bazali awa ba yebi ke bano papa bokolaka baza na résidence makamsu ba ko sala memoire ba sala mingi ezate bazali pe toujours na kobanga na biso mais ba koma ki déjà na intention moko boye ba koma ko tia neti bata ko futela ba sala soki nini ba bimi ba koma ko na niveau ko bimisa biso to bunde lipango na bandenge nyonso tu. Na kati ya lupango yo histoire mobimbe ezali awa lelo le 13 octobre 2016 papa pesaki déjà ndingisa babongisa lupango na biso mais bokaboni nyonso ezala na voyage ezala na liwa ezala na déménagement moi souci kozanga te lelo etikali histoire chamukwale etikala ka chamukwale papa biso tozudi anjela papa le bito bimana libanda to bongisa lupango na biso so sili bon tozonga suna kati awa toza na biso na souci te po to panzani te tozaka na kati ya lupango tozu banda ko misika te tozuka ndinga donc aux environs ya lupango biso bengango kinzungidika aux environs ya Nkamba Jérusalem ya golf tozaka pembeni ya ngai mama Angel na sepele mingi ko bien po papa bongisa lupango be maketo na 2018 tamba papa ya bako ya ba sepela nango. Na comment tata mwana pe mon centre lelo tozali le 13 octobre 2016 ninge bomoni pembeni na biso tozali na mama tia lelo officiellement mi travail bandaki depuis lobby opération coup d'envoi papa pesaki na misala ya 2018 esi bandi tia histoire lupango yo yebiango tango papa ye na 97 toyiko kuta yo lelo moi pasi na motema moi esengo pa misalete zobanda makanisi na ezali ndeni na koma tata mwana peli Monsanto na lelo ezali le 13 octobre 2016 tolingi to banda musala na kati na lupango na résidence ezalaka liboso pulaye mama Maria na lobi na biso avant papa ya alobi na papa beto botonga pulaye na ngai pona basoso tosali ba chambre ya basoso awa o basoso ba bando maki na bando lia e bando huta awa asima mama ki na ye totikali ale papa ye le papa yaki akende ki awumela kitasaka une semaine na mariage ya papa futila papa Paul baye bazongi na bandeko na biso bazalaki ebele bana koreki ba papa Dej ba papa Chomak ebele ba Majestine ebele bandeko na biso tozalaki na bango papa le razongi kofanda na Luanda asilisi awa biso tokoti bana ya bana tozalaki bana koreki bana jeteki bana central biso tozalaki ba pied gauche tofandaki na papa tofandi tosali pe musala résidence ndenge ezalaki ya kala oyo ya biso bana benga o chamkwale ezalaki ya kala tobandelaka na rond point lelo le 13 2016 siko tolingi totonga résidence ya sika pona tina ya 2018 pona centenaire ya papa na biso na ndenge ezalaki ya kala oyo bayebaki résidence lelo oyo ekokoma résidence ya sika moto moko te aza na image to photo to reconnaître mama oyo tokolobaki ezali montage ya bandeko ya Ratelki chaîne ya Sony pe tokosenga na bakimbangisa ya mokili mobimba oyo ko reconnaître mama oyo to ayebi mama oyo akomela biso pe bino bandeko ya Ratelki pona ko confirmer témoignage oyo bino botie na site na bino to sengi bino bozongela biso na ba confirmation
mama oyo esengeli apesa biso na baneni ni oye azalaki na golf to nani oyo ayebi ye esika wana oyo akomaki kofanda na papa Paul Kisolokele ezalaki wapi.